Natondisa mili susu na sengo mokola lelo mardi pona kopesa bino basango na bino lokota lingala ngonge beti oyo tobongisa bino lelo mardi 14 mars 2023 na mwangonga moke tokotalisa bino ba detail nyonso. Tofungoli na matali sécurité pona koloba ete correspondant na biso na etuka ya Beni moya mboka Jina Paluku abeti ngonga na nzela ya singa pona koloba ete ba élément mouvement terroriste 123 babandi kolongwa na ba territoire o bakangaki na Nord Kivu pe lisusu botomboki ya volcan na Nord Kivu bolandaye. Monguna ya M23 abandi deja komi retiré na kote ya Mweso Kibirizi na Bateni mususu wana ebandaki lobby mapinga maekolo na banjene bao ya autodefense batiaki mopanzi M23 na kote mususu ya Sake esika Monguna alingaki asakana kota akokaki te amonaki moto oyo babengaka na lopoto fire toyebi te kolekela malobeli ya oyo source na biso bazo koyeba te soki Monguna azali ko se retirer kolekela cesser le feu to azali ko sala baje na ndenge asalaka kokende esika mususu esika kobetela to akobimela po emonani polele ke balingi kaka bakamba mboka ya Goma oyo bazokoka koyamba te balobi na lopoto ya anglais wait and see totala soki ekozala kolekela cesser le feu to ndenge nini na façon oyo bazo se retirer na yango kolobela pe biloko ya moto to ya volcan ya Mulagira oyo ya muke oyo na Goma epanzamaki po ebimisaki esanzaki moto lobi yango moto ekendaki na kote mingi ya parke na lopoto lobi mokolo mwa yambo mwa yenga to na mokolo mwa mibale kolekela batu ya 7e jour eloko ina isanzaki moto kolekela source na biso ezaki moto ya makasi oyo ekotaki na ngambo ya parke ya Virunga kuna sima na nzela ya kokende penza na Butembo to na Rwindi esika nini matiti kaka ya parke ina nde ezwaki penza makasi na yokaki mabe pona kotumbama na moto ya volkaina kote ya population to ya biloko eloko ina ya volka esalaki penza tambeba moko te tozonga na Beni kotoyo na Beni na territoire ya Beni na groupement ya Malio na chefferie ya Bashu kote na village babengaka Mabuku na Maboya na nzela ya Butembo kouta Beni kokende Butembo ekosala ataba kilometre 20 Monguna ya EDF azali koboma abomaki lobi butu nakola mukela lelo na tongo na moi batu penza oyo na kote ya Mabuku selo ba source na biso provisoirement na lopoto ekomi 26 personnes na Maboya bazoko kakosala bafuye oto koyebisa bino me batunzike bakimi batu ebele pe babomami batu ebele bamonani nanu te tozoyebisa na bino eteke lobi pe loleki Monguna ina bomaki na kote ya Kalunguta kaka na territoire ya Beni na nzela ya Butembo tozomona eteke tango mususu Monguna alingia kata kaka nzela ya Butembo po etikali kaka moko na ravitaillement ya eloko nyonso na Beni soki akati yango ba société civile na ba population bazolela bakozala o ya nani po kote na akoteli yango makasi batu bazokima bitumba batu bazokima ibitumba kote ina na nzela eza kokangema po ezaki kotonda na baoyo batu bazaki umema biloko kokima ba parti to ba kote nyonso ina o babazaki kofanda na bamsusu bo bazaki na bilanga kuna Monguna matina moto toyebi te soki azolukela kaka lisusu population nini na zamwa bino Jina Ivo wa Paluku ngonga ebeti ya kanal kini kotoyo na region ya Nord Kivu mingi na Beni.
Na oyetali basango ya Seni esenge bosimba ete deuxième vice-président ya Seni Didi Manara azalaki liboso bapanzi sango mokolo ya mercredi 14 mars 2023 na siège ya centrale électorale na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe wapi apesaki statistique ya opération ya enrôlement pe identification ya électeur a recadraki to azongisaki na nzela Corneille Nanga président ya kala ya Seni na ba critique asalaki na bakambi équipe ya Denis Kadima P a confirmé détermination ya Seni ya organiser l'élection en décembre 2023. Boyo Kandenge Ngonga Ebetani. Total pour la première ère opérationnelle, nombre d'électeurs attendus 18 694 542, nombre d'enrôlés à ce jour 18 969 826, soit 101%. Hommes, 9 745 629. Femmes, 9 224 200. Tels sont les résultats de nos statistiques à ce jour dans la première ère opérationnelle. Et dans le souci de placer l'homme au centre de toute action, le nouveau management s'est engagé résolument depuis sa prise de fonction, non seulement à apurer les 9 mois de salaire impayés par l'auteur de la déclaration, mais aussi à réajuster à la hausse les salaires des agents de 40 à 100% à ce jour. Face à toutes ces évidences, l'on peut donc une fois de plus s'interroger si l'auteur de la déclaration peut vraiment s'ériger en donneur de leçons. Laissez-moi vous dire que désormais, parce que l'auteur de la déclaration, c'est la 4e fois qu'il passe dans la presse pour tirer à bout portant la CENI, désormais, puisqu'il s'agit de l'ancien président de l'institution, désormais, lorsqu'il passera dans la presse, nous allons répliquer. Par rapport à la sécurité, est-ce que nous envisageons peut-être la suspension des... Non, pas du tout. Je crois que en matière électorale, chaque institution doit faire sa part des responsabilités. Au gouvernement de doter les fonds, au gouvernement de sécuriser le processus électoral, à la CENI d'organiser les élections. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vous disons que nous, à ce jour, nous sommes prêts à organiser ces élections dans le délai. Laissez-moi vous dire que nous saluons vivement vraiment les efforts qui sont menés par le gouvernement de la République. Au niveau de la CENI, nous croyons vraiment à cette approche, à toutes ces démarches-là du gouvernement, en commençant par le plus haut sommet jusqu'au niveau de toute la population. Nous pensons vraiment que la paix reviendra en République démocratique du Congo et la main de l'Éternel est sur notre pays et nous allons organiser ces élections dans le délai. Nous ne sommes pas, nous ne voulons vraiment pas que le pire arrive. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, surtout les prophètes des malheurs, qui veulent qu'il n'y ait pas élection pour qu'ils puissent se retrouver dans des salons pour se partager encore le pouvoir. Le peuple congolais, nous pensons, nous de la CENI, que le peuple congolais veut qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre de cette année. Patrick Kongolo Royal, secrétaire général à Aigle du Congo pour le développement ACD Namokuse à Betingonga, Kolandi Sama Maïmazali, Koloba ete élection ekozalate na République démocratique du Congo, P, Lisusu Likambo ya 1-23 au Bazali Kosenga, négociation, Azalaki Bongo, na micro ya Patrick Lusala. Bandeko ya mboka iloko oyo balobi ke balingi ba repousser ba élection mokonzi ya mboka ye moko alobi yango te mais eza kolobama. Alors point de vue nanga ezali boye élection il faut esalema na date oyo constitution elobaki yango eza ndenge wana sikoyo bitumba eza na mboka toza na deux choix soit kokende na ba élection sa batu ya est soit kokende na élection kaka na bango. Point de vue nanga ezali élection il faut salema mais soki ekomi ke élection wana esalemite preuve ya kopesa mutu foti wana ekozala te soki toza sincère preuve ya kolakisa ke mokonzi ya mboka songolo pakala yende aza na base nango ekozala te soki bapesi ke raison nango ezali mpona guerre ya est
eza kaka neti mutu alingaki akende classe akete po mbule beti bana bake classe te eza neti ke bozaleka na mwamba na kuanga mais mwana voisin ye abwaki zelu opesa foti na nani soki élection esalemi te mpo na solidarité na bandeko na biso kopesa foti na nani kosala élection te kozala mabe mais kosala pe élection sa bango ekozala mabe okopesa foti na nzambe soki maladi ezio moyo kende poto eza te otikali eza ndenge moko donc élection il faut salema mais soki esalemi te to compatir na bandeko po mundele na projet na ezali ke Yumbi Beni Butembo o ezalaki na ba élection te o yetu eleka 2018 ezala pe turo na ba élection te eko créer sentiment nini bato es barolobake biso toza sous na kati ya Congo te vaut mieux to yo Canada na Rwanda to créer pe pays na biso nde eloko mundele azolu kango balkanisation to soutenir ba élection na date ekoki mais to soutenir élection na bandeko na biso sans bango toko ke na ba élection te. Voilà un peu sentiment d'angeza mitigé. Ou pesa mbongo na armée pour ne combattre M23, guerre ici la vente d'élection ezala. Na question oyo tuninde konanga ya ko négocier na ba M23, to koki ko négocier na M23 te na sengi na mokonzi mboka. To lobi kiza agression. Siko soko négocier na M23. Donc mukolo moko te Congo e ko zonga rappel ba ke Rwanda agressé soki e négocier na M23. To ko négocier na M23 te to solana Rwanda neye to banda inde to banda ki yango to 600. Na pesi mbela na mokonzi ya mboka akwa na koitoriza yango jamais. Nangambo mosusu esenge bosimba était ministre provincial ya finance Jean Ngoyumvunzi a démissionné na poste na ye lokola numéro 1 ya finance ya Kinshasa uta le 10 mars 2023 bongo mokolo ya lundi 13 mars 2023 le gouverneur ya ville provincial ya Kinshasa Mwamboka Gentili Ngobilambaka anomaki remplaçant na ye Félicien Kuluta député provincial ya Kinshasa na commune ya Limete Eric Bukulu abeti ngonga na kolobela démission ya ministre provincial ya finance Jean Ngoyumvunzi pe nomination ya ministre ya sika Félicien Kuluta Tula na kotombela mosala malamu azalaki bongo na micro ya Mifika na Mboma pe Fiston Mandondo. Outre le 10 mars 2023, ministre ya finance ya ville ya Kinshasa Jean Ngoyumvunzi a démissionné na lettre ya démission moko wapi ancien ministre atalisi etezali pour na raison personnelle. Dès le 13 mars, gouverneur ya ville ya Kinshasa chef exécutif provincial a nommé directeur général ya direction générale ya recette ya Kinshasa Félicien Kuluta Ntula oyo a ingeli na esika ya Jean Ngoy na moto ya ministère ya finance ya ville province ya Kinshasa boyoka moponami ya commune ya Limete honorable Eric Bukula ndenge ya beti ngonga tokopesaka bonne chance na ministre ya sika azaki déjà na DGRK donc ayebi musala na ye monsieur Félicien donc voilà donc ezali kambo biso toujours observer en tant que député faut observer to ba vraiment ezokende wapi pour na ka ministre sortant IGF à mettre, parce qu'après si ma détail était, alors il y a mauvaise gestion. Alors, à mettre sur la place publique, bah détail, il y a mauvaise gestion, voilà. Et s'il faut qu'il y ait de la justice, et qu'il si ils ont avéré, eh bien, tout continuer. Donc voilà un peu. Bon, on a habité l'information dans un moté, soit dans un mboka, soit dans un mboka, dans un moté, mais effectivement, tous en avons à 3 mois quand on est au lobby, tous à 3 mois impayés. Mais sur ceux qui ont le ministre sortant, soit libanda mboka to azawana vraiment na habité évidemment la rentrée parlementaire tenait to bengisa et poto yeba pourquoi ba rere car ya bisoté même assistant parlementaire ba Jean Ebele à hôtel de ville to yeba qu'est-ce qui se passe oui wana to linga to salango mais ceux qui azana mboka to azali libanda naza vraiment na information wana te oui na souhaité ba bonne chance na souhaité en tout cas musala malamu na lobby azaki déjà na DGRK donc je me dis que azam mutu ayebi déjà secteur wana ayebi déjà musala wana. Donc bonne chance à lui. Biso en tant que député tozarana ya Rolandela ka sala musala malamu koko so ezalate que ba finance ya mboka ya kin l'étape ya Kinshasa et ezala basali lango na nenga malamu na nenga transparence. Biso tozawana ba député to Rolandela mais yé côté na on lui donne beaucoup de chances toujours ba bon vent lui parce que aza déjà mutu a du domaine voilà azaki DG ya DGRK et j'ose croire que kuna sala ki musala malamu donc espérons peu que à niveau du ministère de la Finance, pour moi-même, il y a gouvernement provincial Mobima que Moussala et Salem vraiment Nenge et Longobami. Ngongai Petit.
Nangambo ya société senge bosimba ete bulldozer ya hôtel de ville ya Kinshasa ekitaki na commune ya Gombe kobanda rond-point Forescom kino 24 novembre week-end eleki na kobuka bandaku oyo etongama na ndenge ya mabe ba détail na Misha Alua. Opération coup de poing ezali kokoba. Sima ya kobuka Barumbu Kalamu ekomaki tour ya commune ya Gombe wapi bulldozer ya hôtel de ville ekitaki kobanda rond-point Forescom kino 24 novembre epai wapi babukaki bandaku nyonso oyo etongama na ndenge ya mabe. Boutique, cabine, nyonso koyaki na miso ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Claude Ngobila elongo na vice na ye Jekoko wa Mulumba. Awa bulldozer ya hôtel de ville asalaki musala na ye lolenge longo bani population eteni oyo batondisamaki na esengo po ete baconstruction oyo ya mabe ezalaki kokanga nzela soki mbula ebeti mai nyonso ezalaki kozongela bango na baavenir lisusu bakomaki na difficulté mpona koparke mituka na bango. Koyoka bakambi ya ville ya Kinshasa bango balobi nyonso oyo ezali mpona kopesa population ya Kinshasa environnement ya malonga boyoka ngonga. Kobana na sosimate ti na 24 novembre tozali kolongola batoyo bakangi emprise à l'état basalango ba parking na bango privé batie ba boutique na emprise à l'état terrasse na balabala bazo yeba lisusu te pona ni l'état atikaki ba espace minene wana po bato baleka pona bango bayoke te baluka bambongo na bango me bato bakufa na balabala ya koyeba ezali ete o ezali première phase kasi bakani kozonga lisusu pona kobuka bandaku oyo etongama na ndenge ya mabe pamba te population yeteni wana lisusu bazalaki kolela boyoka ngonga leta ozopermettre makambo oyo bato bazokufa na mai mpo bakangi nzela chaque jour mbula beti kozinga toperdre nyonso eke na ndaku papa tokosuka wapi ngonga ebeti Na oetali basango ya mouvement de libération du Congo MLC na mukuse sengeli bosimba ete président communal ya MLC Mimosa 1 mwana mboka Espera Penze elongo na équipe na ye basalaki salongo mokolo ya samedi 11 mars 2023 na Kintuka Pêcheur na commune ya Ngaliema. Reportage ya Patrick Lusala. Bakutanaki mpona kosala salongo mokolo ya samedi 11 mars 2023 bai MLC ya commune ya Ngaliema quartier Kintuka Pêcheur na bokambemi ya président communal ya Mimosa 1 mwana mboka Espera Penze elongo na équipe na ye ya MLC batiaki bopeto na lisungi to pe na appui ya Fredy Lolendo oyo pe azali cadre na kati ya mouvement de libération du Congo babandaki tirage ya bakaniveau kotia bopeto na eteni wana nyonso na cadre ya opération Kinshasa bopeto boyoka ndenge ngonge betami yango biso na kati ya commune politique Mimosa 1 toyepe na kati ya oyo esika po totia bopeto na quartier na biso. Alors awa to bandaki musala awa eza commune eza avenue pilote donc début ya musala to bandi yango awa na avenue na biso mama yemo to lingi na avenue mama yemo to tia propriété ndenge moko journaliste omoni yango kuna to sali kofongola ba avenue place ba mai ezokoleka ezoko déranger batu et to profiter pe lisusu ko remercier président Fredy Lolendo ata azana musika mais akanisaki na mosala au commune politique Mimosa 1 et kanaki ko sala pe a aider biso financièrement et a aider biso pe moralement pour to sala mosala o to bandi ko sala lelo. To encourager président communal ya Mimosa ya MLC Mimosa 1 monsieur Espérant Penze pour l'initiative wana parce que Congo la komaka likamuke au gouvernement te la biso likambo au gouvernement te musala nyo zaka te ke gouvernement de fasala il faut mutu na mutu atelema abongise sika na ya bongise environnement na ye en tout cas éveil ya conscience oyo ya ndeko Espérant Penze sali ezali vraiment louable à partir ya musala wana j'espère que eko éviter ba maladie eko éviter ba kufa ba makambu kili donc nzamba pambola e sengeli koyeba ete Nancy Ileka journaliste na Canal Congo Télévision pe moko ya ba membre na kati ya mouvement de libération du Congo MLC na mokuse accompagnaki bango ngonga ebeti
Tatiana Pembe Luemba, vice-présidente de la Fondation Tosungana, députée nationale de district de Tchangou, Arimeta qui n'a plus de 2000 mamans à commune Ndjili Nassal, Sainte-Thérèse Maputa Pebasa qui a l'osso naba maman Moko Yambonaye Akita Assemblée qui kaka na paroisse Sainte-Thérèse. Ba détail na Mifika Namboma. Lokola une vraie chrétienne, députée nationale ya Tchangou Tatiana Pembe Luemba a bonisaki journée à dimanche 13 mars kosambia na ba différentes églises ya commune na ye Ndjili ndenge balobaka. Une femme sage bâtit sa maison ye alingi atonganda kuna ye Ndjili na ba différentes actions sur terrain o ezali bénéfique na ntela ya fondation Tosungana epai wapi ye azali vice-présidente. Abandaki na ino na paroisse Sainte-Thérèse oyo ezwami na quartier 7 commune ya Ndjili kosambia na bayi catholique. Na tango azwaki maloba azangaki te kotomela ba mama mwa elamu ya ba mama nde atalisi bango fondation Tosungana ba avantage nango pe abengi ba mama ya paroisse Sainte-Thérèse basadere na fondation Tosungana po ete bazala pe ba bénéficiaire nde komaki tango ya salle Sainte-Thérèse epai wapi plus de 2000 mama batondaki awa libanda pe na kati pona koyamba ya bango mwana na mama na kei moko très chaleureux atalisi bango sur le mois de la femme kolanisa mana thème boyo kangonga Merci beaucoup. Nalingi toyeba que o revenir biso awa eza journée internationale ya droit de la femme. Dans la fondation ezopesa bandeko na biso ba cadeau elinge lobate que journée de la femme ezaka pona olata liputa et pour kokene bobina. Tel na biso ezotourner autour ya monde digital et inclusif. Elinge lobanini téléphone otoza nango awa ezoreprésenter numérique. Ba offre mususu elekaka au travers d'internet. Boromona baye koyebisa bino kine na site boye souscrire ou bien bourse moko pona voyager ezali. Bona tango ba émission boye yo lobikra abilongo na yebite nati kaka. Mais on raté déjà opportunité. Opportunité wana ezoleka au travers par internet. On est sengo makasi, na vraiment na sengo parce que nga na peka muda sika na yakina. Donc ndeka ba expliquer nga fondation ndenge ezali. Donc ba mingi ba comprendre le côté. Fondation siloge za sunga nga na sunga to sunga. Mama Tatiana to lingio ya makasi. Njili ezaya yo, kimbatia keza ya papa. Ba onyosa ba saba makelela na batika ba kende ko saba ba fête anniversaire. Njili na minute c'est Mama Tatiana. Tout ça toujours simana ye. Là c'est tendance moi binde to tia Tatiana. Donc moi si télé ma valeur. Toi na Mama Tatiana. Mama nyonso tout ozo sepele longo maputa. Ba mama nyonso tout bazima puta lo sako vraiment. Simande asalaki ba mama esengo makasi na kopesa bango a chacune saki ya loso pe pièce ya liputa ndenge alobaka soki alaki akokisaka. Pe na suka molonga na ye Elia Kimbanteke Junior Nembalemba ayaki kokuta na ye penza na kati ya mosala ngonga epeti. Mama Brigitte Ekuchu, vice-présidente de la Fondation Moussa Ngunza azalaki na réunion à prise de contact na ba mama ya cellule ya biela na Kimbanteke mokolo ya samedi 11 mars 2023 ba détail na Puris Pembele. Aboya de fête, aboya échec, Mama Brigitte Ekuchu alinga kokozala toujours liboso avec la Fondation Moussa Ngunza et sikawa piye azali bongo vice-présidente. Yango emonanaki na cadre ya mois de la femme asalaki descente moko mokolo ya samedi 11 mars 2023 oyo na moko ya ba cellule ya Fondation Moussa Ngunza tolobi cellule ya Biela na commune ya Kimbanteke. Esika asangisaki ba mama pona réunion moko ya redynamisation pona kotalisa bango rôle oyo mama esengeli a jouer pona développement ya entité na ye. Sima ya kei ya kafu oyo ba mama balengelaki ye Mama Brigitte Ekuchu azwaki maloba pe atalisaki ba mama historique ya journée de la femme pe lisusu rôle na bango na mokili pona développement ezala ya contre na bango tope ya Congo démocratique mobimba. Simande ba mama batalisaki Mama Brigitte Ekuchu ba difficulté na bango tina wana ba memaki ye ti na rivière Ntsanga oyo babengaka commune mama ya Ntsanga pona kotalisa ye ba pasi ba monaka pona kokatisa na ngambu ya quartier Baombo na komonaka bwale oyo bandeko na ye mamonaka Mama Ekuchu
alaki bango kotongela bango pont passerelle moko pona kodimine bapasi na bango. Fondation Musangunza oyo ekambamaka na ye moko mwana moko Musangunza ezali toujours au service ya bana ya Kimbanzeke. Ngonga Ebeti. Tracasserie eleki makasi epai ya bapolisier ya circulation routière kobandana rai bokasa kino kolanda marché central. Population azali komi tungisama pona yango transport ekomi pasi mituka ekomi kokima. Ba détail na Lili Maleka. Awa na veli bokasa kolanda kino na marché central tracasserie likindelo la police ya circulation routière balekisi ko kanga mituka suka nango kanyaka motuka eleka mbote ya likasu otelema batoboli pne ekosuka wapi nyonso oyo population akumbi basumu mituka ekomi kokima nango po moyen salite boyo kandege babetisi ngonga. Est-ce que veni bokasa za venya otaba kula jebele boy mo balabala ya mukie après ba nefe gege bakulaje bazoza eloko moko tie tracasserie koyiba ba 500 ngai nazolo baboye mokonza mboka boye babiloko oyo papa mokonza mboka telemeli babiloko oyo tracasserie za awa monsieur Zali tolemi anzela bokasa tolemi vraiment bokitaka na bokasa na bokokuta amutiage za na itaka basiki Carrefour na bango bayo kotonda na dossier makolo rouge akokanga na kosenga bambongo emusala batindeli bango batindi bango na nzela basala yango te tomituni ba roulage bofuta makambala boni lokola boye ko banda tongo kino pokwa mbote ya likasu ekiye zongi General Sivanoka Songo fungola miso pona ba Jean ya PSF Ngonga Ibeti. Tokosukisa na basango ya société pour na koloba été une occasion sortie officielle. Il y a les amis de JC Afebu Sasama Asben des marches de santé moko et Salemaki Kobanda Teresi Wabanza kino na kibunda na quartier Sakombi wapi ba shitaki na wifi bar esika nini ba message ya cérémonie et Salemaki ba détail na Yannick Moulengo pe à la bamba. Les amis de JC Afebu de biso Ba répondaki présent ba membre ya Asbel les amis de GC Afebu Sasama na mobange na marche de santé oyo ezalaki organisé na occasion ya sortie officielle ya structure na bango ba lataki bango nyonso ba t-shirt batia elongi ya leader na bango GC Afebu Sasama oyo ba mesana kobenga élite de la jeunesse de Kimbanzeki. Ba bandaki marche na bango na terrain ya Siwabanza ba tambolaki makolo kino na kibunda na quartier Sakombi wapi ba shitaki na wifi bar awa mwa cérémonie esalemaki ba bandaki na accueil pe présentation ya ba invité nyonso esalemaki na présence na yemoko l'élite de la jeunesse de Kimbanzeki GC Afebu Sasama pe coordonnateur Mamvaka Mbwisi koleka na moya circonstance esengeli koyeba ete mwana mboka GC Afebu Sasama azali pe président ya jeunesse ya AFDC Kimbanzeki parti cher ya professeur Modeste Batulukwebo oyo elingi koloba ete structure na ye ezali déjà ko se retrouver na kati ya AFDC Boyo Kangonga. Bon, marche na biso eza dit ya sortie officielle ya association na biso eza bongo sans but lucratif na kombo ya GS Afebu Sasama. L'association na biso eza bongo vraiment pour na ko soutenir mwana mboka GC Afebu Sasama. To salaki eloko o na likanisi ya ko soutenir ye vike azana ba vision moko ya malamu. Na ngwana tozo benga vraiment la bandeko nyonso ya population ya Kimbanzeki baya ko s'adhérer massivement. Baya vraiment ko s'adhérer massivement pour te soutenir to mais ma vision ya ndeko na biso GC Afebu ekende liboso. Vike aza vraiment na makanisi ya malamu. JC Afebu aza mwana ya ndaku aza vraiment natif ya Mokali na yango tozo benga vraiment bandeko nyonso ya Mokali boya ebele bo s'adhérer pour que to ma vision na ye ekende musika à vos alentours ceux qui a remercié tout le monde de Salingaï. Je suis un acteur politique ça fait de temps, quelques années d'ailleurs, Andaï Mambo, Andaï Kombaraï. Première fois, dans mon appartement, passe à la Héro Kosama. On a surpris, il y a aux invitations pour avoir votre propre activité. Donc, ils sont dans le bilan. On a été émotionné. Ngonga Ibeti.
na basango oyo nde nazwindingisa kokabwana bino soki bosepelaki na basango lelo mardi 14 mars 2023 bopesa matondo mingi na Sardou Dimbo azaki na biso sima ya kamera ala bamba pe Christian Makutu basimbaki biso na montage ngana bino tokuta lisusu mikolo ezali koya bozala branché na manaka ya Kanaki télévision Télé Vérité.